fallait aller kokuta stade ba beta déjà yazo ya ko rebeta ezate que fallait zo beta bangonde ba ya ko rebeta non bango ba beta ki déjà ba ko beta ou pas même il fallait beti 1 million de stade ba beta ngo déjà ba ko condamner Zawadi jamais parce que y avait je t'aime et je t'aime vous comprenez il y avait je t'aime mais je t'aime nga zo condamner kaka effet to baluka na sima to sala na sima un enfant de Dieu akokoma na niveau na ti nga pe na mona nzambe vous comprenez na mona nzambe mais na koma na niveau na ti mais muto ko pesa nga idée wana en tout cas la mukana tongo ti la fois ça pena un coup bibon soit coup de tête mitraille vous comprenez mais muto pe bandi déjà Adolphe Dominguez abi Jibem peram ta oza leader. Ka leader ya yet. Azarda leader ya ya batu nyoso. Oza la tinde na podium. Bon na podium na oza leader. Makambo leader ezate za bakamba contrat pour ça tembo. Mais Adolphe siko lobi bongo poani. Adolphe lobi ngo. Mais Adolphe azana a misa Jibet. Tiko betanga mabakuko. Arrête de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Mutamta na orchestre na ye. Sauf que Adolphe faza na orchestre ti. Wana ne na yebite ponga na yeba mi mamba wira. Donc ça wenge tona tonia. Ah. Adolphe tonia tonia. Ato bimisa kuta album. Bina fila utakuni. Hein? Bina fila utakuna te. Kapat bana succès te. Kasi on a oldo bat. Be kama utakuna. Ya nazo lobate. Naninga mabete ba wenga to chengo siko wenge BCBG wenge maison mais bon to chesiko so to bito chesiko na ndenge fomu taza leader bango mo ba pona te we raza ba bina file ba bébé buchu ana ba Jani Pacha ba koko ana ba il y a plein de koko pona wera do ba ndima kuma manengo na ti et puis c'est bandi bongo mona na websa wera kata contrat copie mo bo foye la wera pona lobby na ina lobana na est-ce que faut ça suni loko copie ya martyr oyo copie ya martyr ba benga ngo sangana ba benga ngo sangana basali bongo pona bakoisa dynastie oui mais ce que bito benga ngo bien c'est ça dynastie de maison mère et ça ba Michel Ferrete banaki bana poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flot Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambote kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo batu
ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabele au CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa. Référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabele au CPI nyonso pepele neti kaka na film. Omona mutu abotola mwasi kitoko makasi abima na mwasa muninga osala ngo pe bien mena azo cours wana ti point nini po congolais aza mingi na mayela kibomoto te aota mingi mayele eza ya kuti mais omona mutu musu na langwa te makomo sa makambo koleka me bato balangwaka au nom de Jésus museleke ta bimi mais demo munene lui abima te pona nini na l'accès gourou du temple. Bon, je sais pourquoi na l'accès pour bango ba comprendre. Bati que la biso bande ko na biso ba kota na église na bango ba bimisa bango libanda. Baza ya nzambe te. Bango tout sauf mututé. Donc ba pesa nga ba kanda modo na ko ba beta bango ba makofi po. Boko za ba fantiria bo il point ni. Attendez ni les ça nzambe te. Est-ce que nga pena na fandi bona ko tanga ba komba batande wana. Ba ba fantiria. Papson Mapungi, au Monique Biana. Aïe, Ah bon? J'ai des livres mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. Le Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Merci à vous, fidèles internautes, Bozola Nabiso partout dans le monde, Nafimbo News. Donc, merci et c'est moi comme Nabino parce que Nabenga Rabino, famille Nabiso, spécial mois de la femme, Napesi, merci Naba Maman Nyonso. Oyo Bosouté na chaîne Nabino, YouTube, Fimbo, un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Merci na Dominique Moulumbakankou Oazalakawana derrière la caméra et pourquoi pas na régie finale. Il y a Whisky Wishi en coordination, il y a Ken Piana Magazine. Mais tellement à moi, bah maman, n'a dédié moi, bah maman, OOP, n'a pessi, merci, n'a bah maman, nyonso, merci, n'a maman, patience, Magazine, oh Azali, moi si, il y a Ken Piana Magazine. Donc, bonne fête à moi de la femme, merci aussi. Na Angèle Moussoaili Magizembe, bonne fête à toi, donc bonne fête pour moi, Oyo, moi de la femme, Oezali dédié, na basi nyonso, ya Congo, ya basi nyonso, ya Mokili Mobimba, pourquoi pas aussi na Karine Nzololo, Motema Liberté Closet, na PCP, bonne fête, ya moi de la femme, naïe, pourquoi pas, na Karine Biasaka, Motema Raoliton, na PCP, pe Bambote. Donc, vous voyez que
biso film na film toyaka apparemment pamba te toyaka avec sujet parce que mikolo ba sujet vraiment ils a ebelé na kati ya internet et surtout boyebi ke biso awa tozi ki saka moto te mais tozi ki saka nde elamba pe tozi ki saka pe bato nyonso balukaka bazi ki sa biso. Donc un grand merci na bino lelo par rapport ya ba sujet to kosola lelo sujet mutuya parce que to tsuko mona clan wenge o to mona ki basangana ki o vena biso Mamadou Gay andimaki ko produire bango pona album batikali kaka wana te tomoni pona année 2022 le 30 juin aux ara jour indépendance na biso wenge wana o bomoni lelo basangani 4x4 ba signé Stade de Martyr. Donc kaka na kati ya lisolo ya lelo to kosola masole belé falipe apesa ki pe confirmation pona mois d'octobre. Je suis avec CPI yena bengaka e Claudine Manzaka mwasi nzambe boyebi kaka ndenge nini ye asolaka. Donc lelo na bi ke non tellement za moi ba maman nazo tambola ipaya basi nyonso surtout bazaka na média basi nyonso bazaka na internet to ba neni to développer tellement pe azaka pembeni ya Weranson yango sujet to ye nango lelo par rapport à masolo ya Stade de Martyr lelo to bi ke non to luka CPI nzamba ba maman moi si nzambe to solana ye parce que Mikolo Peggy c'est un babenganga tribune tribune donc ils a tribune d'honneur soko moni oza mona mwasi oleki na émission te pour na mois de mars c'est pas parallèle yeba qu'il faut luka whisky ushia o luka ken pia na magizimbe. Je dis bonne fête de la mois de la femme à vous mwasi nzambe CPI Odile Manzaka bonne santé. Ouais, tout doucement par la grâce de Dieu. Donc merci déjà na bateau ba monanga kala na fimbu je suis là Odile Manzaka mwasi nzambe CPI Mboka. Et il y a mes gardiens Nigeria comme coach. Condor 13, Souka film à Ninja quoi. Donc là j'ai dit déjà, je profite à dire bonjour et merci beaucoup à Mouchirgi Bara. Donc Mouchirgi Bara Chambre des Monnaies, mon partenaire Prisson. Donc Mouchirgi Bara Chambre des Monnaies. Et je dis encore merci beaucoup à Molobel Nabiso, à peuple congolais, Serge Kindomba. Donc Serge Kindomba, Molobel, à peuple congolais, Kassavou, Matongé, les lots d'accord, Kouloune Sili, donc tout Moussala, peuple par rapport à image, Adolphe Tony Lewa, passeport diplomatique en héros. Donc j'étais salé là où tu es. Voilà, moni. JP Dimanda couleur du Brésil, Basalam Nayo, pourquoi pas n'appeler Sambo t'es pas y a Soise de guerre la patronne Soise de guerre Bambote Nayo comme Sarah Bassangope Bambote et pas à Nicole elle c'est moi c'est moi attends à $100 trop pamba Nicole n'a pas ce Bambote Sikozali bonne guérison à toi Élisée Bokota bonne guérison à toi ma sœur chérie bah tu as opéré des opérations c'était pas facile mais Dieu a fait grâce donc on nous a demandé $1,200 et na grâce à Nzambe on a essayé bateau to solana bango bien ba mushiki baraba intervenir. En tout cas, merci beaucoup. Et Serge Kindomba aussi, merci encore infiniment. Et ça reste Adolphe Tony Lewa et Patiston. Nano Otindi Masolote, Patiston Yoyebi. Pourquoi pas Jonas bien à nécessaire. Puis Roger Chingani, Moton Igwe plus de Moton Djambé. Donc voilà. Donc merci beaucoup à Papi Kakol Sebondo. Merci à Linda Énergie, Moté Mayama pour l'assistance. Merci beaucoup. Maître Ninja et Président Sami. Voilà. Très bien habillé. Nous comprenons été Odile Manzaka et Zalana en nini. Comme benda lola ba épice lola ba kisinzora ba jina pmf na ebité ba épice ngozo ba kisama uti wa non non uta jamais pas à part voyage mon qu'on a vu na sala wana ba kilelo boy kolanda wera kaka na lufu tant akenda obeta concert mais nazaki de amta ba braza et tout donc on a place to kenda ko sala ndonzing na chikopolulu que son nom repose un peu on azanga ko kolobate. Merci beaucoup à Christian Shoga pour na ba short, merci infiniment mon frère Christian Shoga ya utagi mikili ya Turquie et sika romona maître Choucha Mabel j'étais salé à passer na Turquie wana et sika Christian Shoga zalaki. Merci beaucoup à toi Christian Shoga et donc place nazo komba moi Nzambe omoni donc ngana lo baraboy tango bango ba rolango sanzoto ngana rolati sanzoto est-ce que non ça mabe et puis na basket pe belo to wana misé
il y aura un jour. Non, naza pena mutaba job ebele. Moi je suis la sœur à Nanon Fuji, je suis la sœur à Poison Mobutu, le premier rappeur produit par Sarkozy. Na lo baraba le kanga na mibali na kwiti mena bilambati. Oh, mibali na kwiti. Bale kanga na mibali na kwiti mena bilambati. Pona kwiti bazwa na melate, pona mibali pena sisa déjà na koma retraité. Mena bilamba batika. Yango na lo baratang ba rolango sanzo tonga na rola. Toujours na rolembati. Et puis nazarana le roi de la forêt qui est mon logo. Donc muto azarana logo munene le roi de la forêt à cause nga tetaka leka ba mission belé. Cause a petite sœur Nanon Fuji, je représente petite sœur ba mission tout. Et déjà batu na royeb bango toza déjà les 19 o avec héritier Watanabe. Donc samedi o batu bazanga te et sika naza na stand place na lukara pena mwambongo omoni nga lo batanga za mwasi so mobile azana 1 franc yo pe baksa 2 francs pour ça la moi et le romo ya omoni na lo bara merci à maman Olive. Elle était déjà maman Olive à côté poudre lati Gucci de tinga 100 fois ma préférée qu'elle a tano Gucci te ça la bilanga pour elle sa congolais. Merci beaucoup à toi maman Olive sauf que retour nango na bato a memande des athées mettre sur lango un jour na yo pourtant maman Olive va sali bilanga et senga ke biso bato zana na sa maman Olive to resala ko le kaye mais a mema ki trop bato batiaka poudre a memi bato na bana conscience à musala et puis bana conscience à l'obité. Moi jalousie ne maman Olive atambola rana bande komisusu ba chroniqueuse bande komisusu et ça la bino peut bien quelque part. Moi je n'ai jamais jalousé Moutou. J'étais au deal Manzaka depuis. Na salle émission en général au Leko 2011. C'est que nazaki nani. Déjà 2011 pour Koutana au Leko Koutana ndeni. C'est que nazaki déjà nani. Donc je n'ai jamais zala complexé ou bien nini ya Moutou. Ngana solara mambo ezana ndema. Na te soto ke bien. Maman Olive tanga sali bilanga, cela veut dire aider biso au peuple congolais. Tanga memi au deal Manzaka au deal resala lokwa Maman Olive. Lobi pe benga Maman Olive ayo buka pendunda, batu msupe babuka ndunda. Na te soto ke bien. Parce que oh Maman Olive sali eza très capital et puis eza très fort pour na biso ba maman. Mais tant OK côté ba loni ndunda, ça la pe fort olo na koleka o ba bengelio. Na te soto ke bien. Et allez le mutu mo comme président a regarder pour na été. Tant comme président, il faut zana bato ba kotipe par ba bénéficier par rapport à qui président oyozali. Donc tant aux musala batu mesusu pe oyo bazo ya kotala yo bazo apprendre à pelo ko mobu ndenge Maman Olive salaki bato azo meme zaka teke po alinga mema bino akoyebisa yo pete ke nena memio awa ezateke po yo polo na lokolanga mezala siko mayele même koleka Maman Olive oyibi oyo ya sali ore sali koleka oyo ya sali oyo ko sala oko benga ta musu Maman Olive te mais eko aider ba orphelin na ba orpheline parce que tant mususu place yo zali okoko benga Maman Olive mais orpheline mo okoko benga ete mais yo ko benga pe orpheline wana eko sunga pe ba orphelin mususu elinko lo ba musala nyonso o mutako sala ya malamu ezalaka pe bien po o sala ngoko le quand même yi professeur apé ce cours yo ko repesa cours ko le peut-être professeur mingi lelo o mona mwasi mo bo mona na ba Gucci boy na somba ke on a logo tité po na somba ngo c'est que nana musamo pesa ngambongo po na somba Gucci Poanine, sona zaki na musale pesa ngambongo te na ngana envier me koma yanga te parce que ngala te lamba na catalogue na sengi catalogue batindi na lobi wi nde komi yanga pepo koma yanga fona tinda mbongo pona za na mbongo ko tinda nde na lataka bongo il faut na za na revenu moko boy nazo sala nini pona somba nini po ezokota nini parce que sona za 1000 francs na baloli yango te na sala yango nyonso lobi na ko rezanga même 1000 francs na zala nango est-ce que OK bien voilà donc tango mutu abengi mutu place ya musala yo pe faut tirer leçon de l'euro moroboy que o abengi ngaza déjà oyo aza donc akola ta talon moulai koleka onga la tara malata ngoti a préféré talon na ye comme ali papa mais lobi na ye na bana na ye ezala bien koleka talon parce que kola ta talon 100 fois mais soko za na mbonga obimate obano mona talon ka boloko enveloppe mais soko zo la ta talon mais revenu moko eza et oza bien on dit aux autres basi to profiter ka pona na lobby to profiter kaka pona penser du jour pona penser du jour ni OK ma bien na comprendre ma munyo so lobby pona penser du jour ni ko pesa skona na bandeko basi o bola na biso faut to ko taper na profondeur ba sujet na biso toza nango na ebite ko lobani pour no silisa mama lobano pona moi si na lobara boy moi c'est za faute de tenter moi c'est za école omoni lelo za ba cours musu batangisa na classe na o batangisa te omona o batangisa na classe to sala ngo pena bien te mais o batangisa te to sala ngo bien par exemple batangisa so école mais omona muta sala école ngo bien te batangisa calcul français o sala ngo bien te mais ko boto la moi c'est o sala ngo bien o écoute tanga batangisa en école te
omona muta obotola mwasi kitoko makasi abima na mwasa muninga osala ngo pe bien mena azwa cours wana ti point nini po congolais aza mingi na mayela kibomoto te aota mingi mayele za ya kuti mais omona mutu musu na langwa te makomo sa makambo koleka même bato balangwaka mwasi lelo aza oto bengaka aza nyonso pona mutu mwasi aza nyonso ndeni mwasi azozela kaka te bayela ye mwasi azomema un plus na makambo tu soki ezalaki fo mwasi aza forte même na libala même na école même na mosala mais balinga bayebisa bota mutu te est-ce que toke bien soki mwasi azalaki utile te jamais nzambe akozwa mutu na ye asali aketia na libuma ya mwasi comment nzambe face à président po atia na libuma mwasi abota président wana c'est que oza utile mais Odile Manzaka basi lo bakomokisa biso soni tokota mama na mozindo basi bakokisa biso soni lisolo ya zawadi na Mike Kalambai ozomona ngo teke mwasi aza marié a trompé mobile né 3 fois siko est-ce que neti lisolo bongo zopesa bato pasi ya Mike Kalambai lelo ba pesi penel raison non y a pas de ba pesa mutu raison to ba pesa mutu raison te lelo bato ba loba te totala mingi ndeti nga pe na loba yango avant que totala mingi o eza boye ke kotala oyo peut-être mwana nzamba sali ok ke ne mabe bon nga na otanga pena ba kombo mingi ya bato te parce que nga logo na ngeza wera et permettra nga na loba makambo nyonso tu na ko loba te ndeti ye azaki aza pena mwasi te pona nga aza mwasi te donc mobali ndengwana abombi mwasa ndengwana seka bombi serpent. Oh, mais Mike Kalambai c'est que mutasali mabe to moi si mutasali mabe awa nazo pesa ni faute ni raison na loba boy na vidéo pesa bongo na bossa ni versango fallait na zanango naza mingi na Lévitique versango kiminga na loba ka boye mobali azalaka fidèle te mobali akoyi kozana basi 50 100 alinga bango ndenge moko mwasi nde mutu azalaka fidèle po bana olingana mobali na so bayebisa ote babetela opeli solo te ka déranger mwasi na nzela faut te traiter PD parce que mobali eloko nyonso o eza pressé na misu na ye mobali même mwana ne moka kokwesa ye na sens basela mobali na te soto okende bien mobali ata bali basi 1 million etikala kozala lisumu te soka kolinga bango nyonso ndenge moko nazo encourager ye moi ça bato ya marié vraiment na tomate moi ça ya marié azalaka te na tomate moi ça marié na tomate azalaka te tomate qui parate même le mutaliboma bazo passer tomate ka moi ça marié ndezo kipe moi ça marié ye moko alobi ke courrier yango même yo so ba le courrier faut pas solango e bo courrier ba boyaka so boy courrier ba ke bengo pedete na musali na nzambe makambo ya musali na nzambe ezate ezaka makambo na kuta tomate ezalaka te ezaka ke ba yeli yo pasola mutayeli courrier pa oboya et puis courrier zolo ba français zo mo tomate zolo ba français tomate le baka français ebi la message nango zandeni mona nzambe bazokoya na bango likola tomate mais c'est logique musela bazokoya posolo le odile manzaka akokoya tendeni moi sinde fois la réserver makasi koleka mobali tango yebi ke oyo ke obimana azape mobali ozarane na mobali obimano ndeni na te soto ke bien oyo yo zalaka na ndako za mobali comme le mobali ti ta so mona vidéo nanga MC Robi m'a un jour olobi R mususu mais na uti le lote bazawadi o bazama aza chantre chrétienne peu en plus aza moi si à Libana boya kana bango na lobi boye loko zo boma biso lelo eza poto zo lingo comprendre te banani tozana bango moni mukolo même na l'église ba comprendre que o ya zanani ba kopesa confiance na batu nyonso tuti parce que ça na mutu mususu aza plus mauvaise que Odile le manzaka neti ngabo je n'ai jamais kende na église na kende osambela mutu jamais moi je prends ma vie comme naza na kati ya esobe au moment où je suis na kati ya esobe est-ce que nasenga mungu pa mutu so na ne sobe so na kangi mbisi na oliango ata sa mungu est-ce que na kobenga nani pona intervenir na koluka pasteur te na koluka zekete na koluka prophète te na koluka nganga te na tala ngaka na nzambe oto tikali biso mbale c'est ça que moi je conduis ma vie je n'ai jamais confié likamnanga na pasteur parce que ça mutu lokolanga qu'est-ce qui prouve que makambo na yebisa pasteur nzamba osalelanga ngo pona yebisi pasteur est-ce que so pasteur makambo asalaki lobi abomaki mutu na koyeba ndeni nzamba za mutu azuwa lelo kokosama mbelete po tu bakimi mingi et pas pasteur babosani nzambe pona ko sambela bien et sengo ngombati et sengo sambela 100 fois te et linga to za na tatouage te zaka pour reconnaître que ya salinga na pasteur eza mutu moko nzambe on va aller lelo na église to bando bela nzambe ya kingandi oyebi nzambe nini ya sambelaka
nzambe aza première moto azwa lelo bato bakomi fona ke no pa pasteur na ke confier li solo na nga nzoka nde pasteur lo babime na zawadi est-ce que obi plainte ni naza ngo pa nzambe nalobia yoka nanu Mike Kalamba na Moïse Mbi baolela tomate vrai ou faux? Vrai. Baolela nini? Ba tomate ko bomba baolela nini? Na tuni yo tala nanu degré po na linga na zoya et puis émission net donc nous monde ici la kana makambo to ça peut makambo ba wenga mais c'est pas grave aussi comme ça on peut parler kaka yango to édifier quand même peuple de Dieu ngana lobaka boye moni makambo na lobaka ya mobile za fidélité eza biblique eza pena biblique Bible lobi boye femmes soyez soumises et fidèles mari aimez vos femmes bato ba Bible ko lekanga ba na verset wana femmes, soyez soumises et fidèles. Mari, aimez vos femmes. Et ça pluriel. On dit que contre Zawadi parce que avoué le bic abimi. Abimika 3 fois. On a contre un moto. On a ni contre. Marié 3 fois na mobile abad. Yango na lobby. 3 fois oh ya lobby. Obiso to monité. Bon ça il 15 fois 100 fois to koyeba ndeni. Parce que la situation na mobile na sani. Naki mobile ni babi alimbisi mwasi. Mobile wana bolole pena mobile. Donc bolole pena. Donc bolole. Asalaki live pas mari. Yango na lobby mobile ndenge wana pena fo benge pena za bolole. Mobile ya ko limbisa mwasi ne kobo jamais et puis so za femme mariée. Oui, parce que quelle éducation ko pesa bande ko mususu to na bana nae. Et puis c'est une fille sans pudeur, aza mwana na nzambe te. Makambo effet ya ndengwana tu peux pas passer à la télé, baza bato ba buzz. Ayebi ke soka l'équipe bakoyeba souplice, mais c'est le contraire. Poso bolata bozo longolongo pourquoi? Tant bolobi boza bana nzambe netinga odile na okende na nga li felo. Poto kozana ba wera na ba jibe kuna na posa ndombole continuer. Je suis très clair. Oui, place nangeza wana. Ngana kozana ngana beritier na kozana ba Jani Pacha. Na kozana ba bina filé na kozana bango ba Patrick Bekam tozana pepele ba nono Fuji ndombolo lokwa to bomama. Wana li felo. Tout ça li felo kitoko makasi biso to kena biso lola te. Mais bango batu ba pona lola. Place na bango eza wapi? Pourquoi na lobi keno kende lola? On voit pas les bateaux nzambe lelo o bazo édifier biso to poussa na pembe na bango. Odi le manzaka na ba tatouage nzoto mobimba mais botika la komona vidéo na nga mutakala te. Ce qu'il faut ba vidéo bima, c'est qu'il y a biso bato Satan fait bima koleka bango. Mais pourquoi biso tozo comprendre que oh ya sala biso za nzambe toko kolisa bana na biso na ba mama leki na biso te na ba vidéo ya bozoba. Vidéo yo sala lelo ne pense pas que sur un téléphone na yo. Même moi na no bota yeba ka mona nzoto na yo. Est-ce que ça pena biblique? Pourquoi boyele matéya oyo bino bobanda ko édifier biso tozo banga même ko sala lisumu Jésus vient bientôt bolo bango souste pourquoi parce que ko pese le côté au contraire Jésus vient bientôt ne mutu eskolisi ba maman na biso il y avait des moments où lingo sala lisumu mais ozongi baloba ke pas pasteur Jésus vient bientôt tu sais pas les moments où nzamba koyela yo Lité aka moko ya Jésus bien bientôt wana baloba ngo souste bayebi ke mibali balinga poto basi balingi mabala mate échanger nzamba lobi muta pesi koleka maman azate libonza maman na toyeba ngo te mais apesa ki na motema na ye mais lelo c'est le contraire na l'église bazo senga biso mabonza oh faut tout le monde ba mone comme le quoi propagande ba député na ba sénateur est-ce que mabonza mutu eloko ngana okabela nzambe fo mutamona au nom de Jésus musele ke tabimi mais demo munene lui obimara te pona nini Banaki, bakinoisi ya solo ba vrai chéri, ba tantina soupu. Soki olingo bimisa bote na oyo elengi, bote na yo ya lola. Tala salon de coiffure. Dame, oyo ko bimisa bote na yo lokola na lola. Yango yo. Salon j'en suis coiffé. E bengi sibino nyonso ba vrai chéri, ba vrai tantine. Tuna ngai nini? Awa na salon j'en suis coiffé. Bazali kosala nyonso. Ongai elongi na ngami kuku. Ngai elongi na ngai ezali bien te esimba katena ba coiffure boye to suki na nga manyuka yeba ke awa na salon j'en suis coiffure ba kosala oko bimaki toko na niveau ya 2 fois te na salon j'en suis coiffure bazali kosala nyonso lokola manicure pédicure tissage défrisage coiffure mariée pose lace pose closure pose cils plaquage ongle maquillage make-up soko kotaki kao okobima ok na niveau ya kosakana soki okomi na salon j'en suis coiffure okokuta bazali na teke wine na bango mwa libanda wana c'est-à-dire mini terrasse oyo ko permettre yo ata
toyoki nzala okolia mwa eloko omeli mwa jus na yo oza mobimba. Adresse eza kaka se moko. Salon de coiffure Dan, Jancy Coiffure ezwami na croisement des avenues Kasavubu na Oshwe. Numéro 2 en face ya Hôtel Picasso. Na salon de coiffure Dan, Jancy Coiffure yango nde ekobimisa beauté na yo oyo esengeli ozala nango na lola. Dites amen basupporter bagangi. Au nom de Jésus, nyoka bimi bo démon munene girafe azalaka te. Or que un démon o akoti na nzoto mutu na esprit akobima pe na esprit. Nzamba sali ba miracle nyoso matikali kobimisa mutu nyoka na nzoto te. Est-ce que to sali bino nini po bo sunga biso te. Lelo vidéo di le manzaka mutakala ebimite ya fali ebimite ya were ebimite ya nani ebimite mais ya bango batu wana ebimi. Dis-moi lelo ils ont chanté même les guégués na kata banzembu na bango. To lo balelo batu nyoso babanda koyemba bien na kaya bakufa. Mais pourquoi bango banzembu na bango eza na level soko yoki ya Moïse Mbiye ya Maïka Lambai ozo kaloko kote na kati ya esprit moko boye c'est tout un esprit de gege ba o ba embaka bien pe ya solo boko bakoza ya susute dis-moi lelo so balobi totanga deux chanteurs totanga nani ka Maïka Lambai na Moïse Mbiye parce que bazana nini parce que ba embaka nini to bando ka banzembu na bango tozi banzembu oyo to banda ko yoka kala oya papa biso kufela basi wana banzembu na ye Matusa moi. tozi ba sera banzembu na bango tozi banzembu ezo yemba malelo bon comparé na Tchacho quelle différence eza na kati tozi banzembu bango ba yemba lelo Maïka Lambai na Moïse wana to tie lelo banzembu na bango tozi banzembu frère kufela basi to tie o comprendre que même akufela basi mais nzembu na ye atena rythme lango zoka ezo édifier yo mais soko landi banzembu na bango o comprendre que ça banzembu marque moko na banzembu ba innocent ezaka des semaines elimwe mais or toza lelo toyoka banzembu musuyi oyo ba yemba kala elongwaka te est-ce que vous comprenez que toza na tokomi na moment moko boy oyo on nom de gege d'où vient cette gege na kata mito bana nzambe ndeni bino boyemba batu nyoso babanda koyemba boy fasa bango botikala ka bino mibale boyemba kanini et puis so boyembi mzembo na bino fo batu bayoka ngo makase komo beta tina baba mais mon bateau bana kata l'église na bango ba prendre na bango conscience te parce que ils ont emballé déjà dans quatre esprits wana ata balobi mabe bo mona ka malamu dis-moi lelo la fille a dit que pasteur a demandé nga to soit tomate na par choc déjà eza eloko moko Lévitique 18 elobi na biso boye. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, car c'est une abomination. Yemoro Lévitique à l'obi nabiso, une femme ne peut pas s'approcher à une bête pour se faire souiller, car c'est une péché. Lévitique à l'obi nabiso, okoki jamais kolinga mwasi ya muninga na yo, eza péché. Mais kobimana muninga mobali nenge babimana mwasi eza abomination. Bon, yo pasteur oye bien kolekanga, oyo ki sentiment ya sima ya mwasi ndengeni, oza pédé. Donc, parce que un PD ata zi moi si boy akosa ne 3 ans 10 ans a komi dana esprit mosusu esprit wana nde ya gege nde azo yebisa bango ke fo ba bimana na baninga na bango mibali pe na basi kaka na sima pona koteka ba esprit ya batu na ba âme ya batu ata ayembi mabendenge nini quelque soit gafa sali ata muto ayena témoignage ya vrai okomona okaba ko selayi parce que boza mbale na esprit moko mais biso te biso batozana na kati esprit wana déjà to bima nango kala ponga na esprit moko comme nango gourou du temple za gegete c'est plus qu'un gege Odile Manzaka tozana ba sujet belé yaozwa gourou du temple yango za magicien oh toni nango ye gege nda oyebisa bango gourou c'est qui oh wana na Moïse Mbiye na Maïka Lambai yango na lobi gege na bango wana ako expliquer bango ke gourou oyo c'est qui Nete soto ke bien. Du temple. Voilà. Sikoyo. Yebisanga. Tozolo ba makambo nzambe boy kitoko boy. Ba mona au moins si bolaxi batati wa joza signifier eda na significatif. Significatif. Ngala za na werati. Est-ce que mutaza na wera ba ko tozolo ba mambo nzambe kitoko boy. Je sais bon nzambe. Tozolo la Bible. Je sais la Bible. Non, je na uto lo bat maramba solo. Gourou du temple nzambe. Gourou du temple. Yango na lobit. Tango batu ba dutaka na gege. Ba ke ngotu na gege gourou du temple azanani. Nde gege ko yebisa bango. Yango mte sala ke. Siko ngai na za na ngala sipona za nga muta satana. Olobi ko amona wera. Gourou du temple on a yomte ko sala ke cette fois-ci au clan wenge 4x4 ba otondisa martyr ne basangani bango nyonso. Te gourou za nga za mamba wengete. Olobi ko za mona wera. Moi j'ai le logo wera son. Est-ce que muto za na wera bokondi makasambela nzambe?
Attends, on va expliquer bien 100 fois. Mais Mouto a mis gégé, soit le bassin mais Nzambe bondima. Bon côté. C'est que oui rana kisi. Bon, si quoi, y a un lobby ne batu bazouaka ngote. Ne batu bazouaka ke, oui ran ando kana kisi. Voilà, c'est comme moi Nzambe, ngana ndimi na kisi na ngando ki na boité. Mais pembeni ya odile. Na sana na libala, j'ai fait 12 ans de mariage. Makambo bango o bango bato Nzambe, basalaka ngana sala ngote. Banana botama, mon Dieu, mais témoins à l'icolo, naebi gou ya masangate. Naebi gou ya diambate. Naebi kuiti kaka yango moko naebite. Mais c'est le contraire na bango. Yango na lobi, babi ya na monde na biso calmement, que batika peuple de Dieu calmement aussi. Bas annoncer calmement que biso toza Nzambete, toza ya gege. Parce que oh bazo mema, eza jeunesse mobimba na ba mama lek na biso bana bango ba botaka soki wapi, ba kota bango na kata ba monde na bango. Na éviter soto ke bien. Parce que au kata te l'église on les a bato bananyo non. Ndeko no mo pebo akoza pe na kati wana. Alors to konimatike monde entier, dis-moi lelo Congo ezapi. Est-ce que toi tu peux imaginer bato ba kufaka na Singapour pa Nzamba on dit ma bato ba kufa Singapour. Nzamba yebi ke Congo eza souffrance à foufou. Est-ce que on dit ma bato ba le lisa sou bato na Singapour. Bato ba ke luka mbongo pona kolesa ba famille na bango. Parce que masumo le ki trop. Nzamba na ndenge musako lobela masumu te. Na moni moza na kanda contre Mike Kalamana Moïse Mbie. Mais to solano makamba wenge s'il te plaît ma sœur. Est-ce que tu sisi mam toza nango? Makambo to si jo o tozaki nango d'abord ya liboso. Est-ce que oza eloko so obakisa? Po to ko tinga maka wana ti. To na masula martyr. C'est pe mboka. To na to. Est-ce que oyebi kombo nanga? C'est pays. Kondo 13 suka film ba ninja. Ba ninja baza mais suka film na ba ngai. O comprends? Yango na lobi boye. Moi si nga na opesa ni faute na moi na pasteur ni na sœur nga na koloba boye moi ça zo représenter flair moko boye o baboke la mai e kauka pamba te yango na lobaki nzala moi si akobimisa ngo na miso mututu te moi ça kokoya te po na je t'aime non. Comment le kolanga ne naza ba je t'aime tout ces zika ato lobi nanga je t'aime kokota te bise c'est elemba donc ah neza beza anti bise anti je t'aime donc ba je t'aime tout zika na shimboki ba bise tout donc na mona kutu bise oyebisanga te okolemsanga lelo te premièrement pourquoi parce que oza mobali on nazara ne pas za mobali boka bilo mokote pourquoi il faut na tromper nazala ne po yo poza mobali est-ce que son a trompé yo tika ya yo ponanga c'est que to sanine au moins que yo ne moi si ba sakana na yo parce que mobali asambo jamais moi si comme ta sambo o bo luka to yebi ke za buzz balobela bino ngana tanga koma mutu te parce que naza oyo lelo naza oyo c'est pour na yeba kini naza lelo batu ba respecter ngana kotaka partout moko notre bourgmestre J.C.K. Diman, j'étais salé à passant mon papa chéri, ya Pacho Panda, Bambo Temingi, donc maman Moukire Génie, Basalam na Yové Robert Kinzo no monté ma meje mon patibi. Donc tempête matin no mon pépé à Paris. Donc par rapport à image, tant on a ça la logo Makambozo ngara, wana monivier Michel Mbongo l'argent l'appelle papa. Toujours donc quand on est au soleil Michel Mbongo et pourquoi pas n'appeler ça peut mboté avec Christian Bopat et les référendums nanga. Donc Patrick Lutumba, j'étais salé aussi à passant. Vous comprenez? Moi s'il te plaît, s'il te plaît vraiment. Na mon vraiment osa très agité mais osa na colère wana parce que toi na moins de la femme Mzawa da sali na bi ke sali au passé. To kotana na lisola wenge. To kotana na masola wenge. Ya fi wana te kombo na déjà ba kombo mo ba demo. Est-ce que muta koza na kombo? Zawadi. Yo oyo kangote. Tala mona ba fi manager parce que bino botanga Bible te. Moi je connais l'histoire. J'ai lu aussi la Bible. Donc, alors, la Bible, dans le cadre de l'équipe, dans l'accès gourou du temple. Bon, je sais pourquoi dans l'accès, pour bango ba comprendre. Bati que la biso bande qu'on a biso ba kota na l'église na bango ba bimisa bango libanda. Baza ya nzambete. Bango tout sauf mututé. OK. Donc na bako na tanga ba kombo na ba ponga na mona bango nena ba mo suna te ba na liste ba soda na bona ba scout. Donc ba pesa nga ba kanda modo na ko ba beta ba ba makofi po. Pourquoi ça va fantiria bo il point ni? Attends Denis les ça nzambete. Est-ce que nga pena na vandi bona ko tanga ba komba batande wana? Ba fantiria. Est-ce que pasteur, est-ce que tout d'abord mutolo ba pasteur, oyebi pasteur na prophète balimba lo bani. Baba ta futilité. Mais il a condamné Zawadi makasi. Ba ko condamner Zawadi jamais parce que y avait je t'aime et je t'aime. Vous comprenez? Il y avait je t'aime et je t'aime. Nga zo condamner kaka effet to baluka na sima. To sala na sima. Un enfant de Dieu akokoma na niveau na ti. Merci.
place na suki ka yango wana beaucoup. o basala ke talinga te nga na condamné ka ke to baluka to sala ngo na sima nga na osango te na mona nzambe te nga pe na mona nzambe okabo na mona nzambe mais na koma na niveau na te pe muto ko pesa nga idée wana en tout cas la mukana tongo te na face apena un coup bibon soit coup de tête mitraille ozoko po Merci beaucoup. yo mona nzambe ko le kanga bokomi wana ndenge nini ba se poser ba question. Merci beaucoup à toi, Ken Piana Magizembe. Merci beaucoup à Angèle Moussaïl Magizembe, Coco Arafat. Merci à Kapi Mangaï Babi. Hier, Azan Zambé a lieu, pourquoi pas aussi Nafer et Bamanissa. Merci à Kadé Tekassa, la grand frère propre. Nous continuons avec Odile Manzaka, CPI Moissin Zambé. Tout le monde clan Wenge, hein. Yomona sur Oyebi Solo, Oyo, clan Wenge, tout le monde Basangani. Na Ranson. Oui, rançon notre ébi attondi ça, mais cette fois-ci, on dirait oui, racine ou bien faiblesse parce que ça gagne ensemble. Tu veux quand on débat au souk quand on a l'album, mais que tu n'as concert. Non, les losos to lobby que pour na kolo oui racine là, ils ont déjà le mot en d'agiter quoi. Donc peut-être le cause peut-être pour n'en déranger un tepo, to loba que mam tout oui racine là, et qu'elle bat écoute en question pour un champion. Ozo bon, ouais le go zangite comme tinde mamba sala, osu batina ba classe ba comment poser ba question na. Ouais ratongi histoire, akabol succès na batu. Asali oyo batu misu ba salite. O batu tango bando benga batu ba grand chanteur, ba bon chanteur, ba nani ba benga ouais jamais grand chanteur, bon chanteur mais lelo si on parle de histoire ya Wenge, c'est le roi de la forêt. Toza ba koko, toza na ba chanteuse, il y a plein oyo etongami na Wenge musique maison mère. Ce qui est na il solo moko boye. Et le gozo boma biso boma congolais tike pia kaizanini. Congolais linka yazaya. Yaza danger. Non, moni ngona kota na potu. Je parle bien avec tout le monde. Je suis censé de parler bien avec tout le monde parce que parce qu'on peut y 1000 francs au yebati. Comment? Donc et le gozo ça mutaza la bien na batu parce que on ne sait jamais. Copie moi faut la ouais rapport na lobby na ina lobana na est-ce que faut ça suni Le quoi copie ya martyr oyo copie martyr ba ben ngo sangana ba ben ngo sangana basali bongo pona ba ko isa dynastie. Non, dynastie c'est Wenge. Ouais rasa fait soutenir peut faire été. Ngana Odile Manzaka. Ngai déjà faire rigola ebi ke na non na libanga ku ne pas Bill Clinton na boka ngana soutenir yetendeni. Et dynastie pour ça dobito pesa on combo bien, c'est dynastie de maison mère. Oh. Oui, mais ça dobito ben ngo bien. C'est ça dynastie de maison mère. Et ça ba Michel Ferrete. Est-ce que na kata dynastie Chikitoza? Est-ce que Jani Pacha Azali, Arca Color Azali? Non, il y a des Bill Clinton, la famille de Wenge maison mère. Il y a des Bill Clinton, c'est le Scram et les autres, et les Kapapi Kakol. Bah où tu as pas où rançon. Si où est rançon, c'est bangoté. Il fait Robin à Bangonde ni Pobaya. Est-ce que na 4x4 fait Raoza? Ah, c'est la tête pourquoi il était là? Na martyr. Oh, mais ce que il y a ça pour ça mbongo, et puis qui copa musique c'est l'argent. Faut ça là. Parce que bah ça la musique pour na mbongo. Les gens na ba fait na biso redi imba makasi et loko na déplora ka pour ça la musique mbongo te. Pour soit ça la musique mbongo na nenga yembaka billionnaire. Pour tilelo partout na yo quand nzembo redi oyo sentir que et makaka mbongo ndezalate. C'est que ça ba mise ba comment comprendre que musique yo to ça là, to kufa nzala loko ba tu misusu te quel que soit. Na été ça donc bien. Quel que soit faut sanganando qui pona featuring au kondimango polobi ya bana na yo parce que ozalaka mission méchante to apena batumsu batonga basala babike kwa martyr mais lelo bakufa sans histoire et tu yo c'est pas na featuring ya faire rigola na innocent bi où est le problème ça makamba mbongo et ça problème te ça makamba mbongo polémique na sima ranki na sima bozona quoi bonga batu baganyanga te poni tous les cops oyelanga to salade ata to bomana ka to finga na lokwa to bomana so yelinga kopa mbongo na ozwango biso to bana wera to lela mbongo mabe nga mbongo na sala bajete nga ndina teka na kerama se bonga ta mayo pesa omeli mayo futa mbongo da mama mbongo basana ngo bajete pona lata gucho fona za nango siko sona lingi na lata guchi na lingi minene mena na kopa yelanga mbongo o na sa charisme na lata ngondeni mutu nyonso fa comprendre que mbongo nano le reste après to finga na biso mais kopa mbongo to sala ah ce criminel kutu basanga na po baboma mutu bandi make muta kufaka po bazwa mbongo bona musala oyo ya yo pona lobi ya bana no oboya na pona yo za nanyo c'est que bo raté belé en tout cas wana ça peut s'emboter pas Rachimou Lele mon ami Rachimou Lele Moulex donc on va salam na aussi kozali et sois de garde la patronne et mon partenaire privé wana moni Chiki Bara chambre de monnaie toujours donc Peggy Titon, Kolo Tobando, Batobando Lukato. Est-ce que la dynastie est Simba? Oui, et Simba. Oui, et Simba.
Simba te po nini yaya. Surtout le baï Simba te est-ce que tu vas pena batu. C'est que tu as na po ya mwindo te. C'est que faut to ba de soutenir ce que Jamala yi bambonga Congo. Il faut Simba po ezala bien pour na ba famille na bango. Oye kokota wane ko sa bien pour na lobby, mon tika ba petit, moi bani na ba petit. Faut to le baï Simba. Biso ba to kenda prière tête prière na ba palais, te ba valeur ba makam. Est-ce que biso ba to sugamba ba bola trop. To yebi valeur faut muto azala bien pour bah souffrance c'est à moi trotter. Moi dans le dynastie Fouessima parce qu'on a des Bill Clinton qui sont là, mon grand frère chéri, toujours na PC Basalam Tiffany Dangwe, moi sala Taraba Koko Tozai, na PC Bambo TV nanga Kovo Star, Maître Manix plusieurs champions du Congo. Donc on a Monia Bido Samba champion de Marseille, Basalam na yo. Dynastie Fouessima obligatoire. Fouessima isa ida mutu. École kaina persi. Est-ce que tout le monde a fait présence à faire ego là? Na stade de Martyr on a les 30 juin parce que ça jour indépendance parce que tout le monde a venu à biso Blaise Boula lo barake faire rigola à mon na wengete mais tout le monde na carte affiche ba peut faire rigola te venu à biso zaka kanda pour na date ya le 14 c'est là quand on dit faire mutazana na date wana oh ya bete la tellement ou mais la rapport comme soit ça succès yango yo ka kanda ti baninga ba sa ba succès ya ozaka le 14 siko tellement le 14 ou mais la ka siko la quand on dit pour comme ça faire mutazala nango nzoka ba date na ba mois to kuta ngondengwana donc il faut la ka le 14 ça makamba faire été donc pour faire o ya monaka été c'est kazaki na pongi mais so mutazaki na pongi te so tazaki na église te ou bien ba sera pe bombe zaki te kucha makase zalaka c'est que akolo bandengwana te pourquoi lo ba bon même so lo ba zaki te même azalaki est-ce que lelo yebani te quelqu'un na lo ba que on dirait ve ba retour ya ma kofi o ba betaka pas Saddam Hussein ken pena ko sa te yangwana ken pena oh akoko sa te makamba lo bien na ba retour ma kofi il y a des coffres monde njoka na esa que so abeti mutu na ma kofi zang aye na baxele ma kofi musu abeta nani susu abeta eko nani muto fa beta na Sankara fa beta so ma kofi zanga yenga mona baxele su musu eza un coup bibo eza est-ce que Sankara vraiment ninga zawana est-ce que ndeko na biso kisinjoka obeta Sankara boyo biteke ba mo sina mbali tika ba fit bo tika ba théâtre on est comme sous mamba zawadi toni oh moi ça mbali yozo mona teke les gamba réseaux sociaux tous les épreuves totales on a réseaux sociaux parce que les l'homme qui les comme ya base Congo koute comme ya base o mona gouverneur zo ba mikuse baza bango mais akebenga mukusa mboka msoya ya base ayeke ba chango na réseaux sociaux et bakolobelango parce que so ela mamba base te ba mikuse baza ebeleti ba o babina bazenga luketu bazaka te ozo ngombe na mboka eza na base donc Congo ya base c'est que soka zaki mose et puis banana ndeni bakoma mosa mbali mususu pe wana gouverneur zo mona tayi na ete nani Sankara mais faut bien payer bato ya liboso alinga classe na classement abengeli ba grand p za ya bango ye bamidama ezali nini na bango nani gouverneur amonaki ete ava benga grand p fala zwa ye tayi na bango yango ane faye kende komona kuna epa gouverneur so ndeni omonike tayi yango pepesa eloko te bakeluka sikoyo ya mboka libanda babengeli bino ale boya tia makele koyosala bato 40 jours mobutu akende akulataka bachapeau mobutu 40 jours ani boyosala bato makamba mobutu a ozo comprendre donc ya de likofe so mutu neti nga boye so na beti opena likofi na calcule yango bien olamuka te neti okobeta Sankara likofi te nga kutu na robeta bato yanga kutu mangama robeta eza ba coup de tête mitraille ngai ni naza boye nga rôle nanga ezaka bitumba naza mourir ya libanga bitumba na bilamba esili zwana mobali nanga c'est pour toi mwana kutu akizala dana ma campagne pas grande sœur donc nga azaka rôle nanga bitumba bilamba na libanga pona tumbola bato te donc soko dobi eloko moko déplacer limite na yana okutanga ndeni na kupeti na suki ya maboko okutanga bongo te na rada prêt bongo mo teke bino boye makolo nga azwi moto rôle nanga yangwana so na mono sake mission au lekani et koti bien te ponga na yako répondre bato te moi je suis naza logo donc bato basala ba mission ko finga wana baza sans logo ngana na logo nanga ya wera donc na ya bona lo ba makambo bato ba comprendre soki yo sala mission na sentiment na yo te kombo nanga na kati na retrier na bana est-ce que faut moura à répondre faut janvier Nathalie Abiri na moni mikolo akoma ba pasteur trop Nathalie kuna ba ona rotala na moni banyama kor banani bazawa na bango ba Isaac Sizo moni akotia wa sa intervention mi mamba fali Sizo la medo o moni akotia bango tout nazarana bango so na moni que te makambo fo batu ba répondre te et c'est nga fo un coup bibon coup de tête gilette na matelo sko moto wana fo bongama
so si ça judo te ozongi so za ba makofe bomba bimisa ozo comprendre voilà on na ba kisi njora ba bunda so makofe sil abenga na tindele c'est pour toi makofe naza nango obeti pe ko olobi pe kombo afali tomoni année au deux concerts aux ama concert à siècle tomoni à clan wenge et puis à fali ce que zobeta ngo ye moko ba faire regola ba 20 sonne ba jibem piana on dirait ya sangani c'est zo lo ba matro on dirait ya bango yo sala te golo ba mabongo te parce que moni ngane na za boye peut-être fali na to na mati na ozala wana mena lobi boye moni poani bato ba lo ba kete odile manzaka ndenge nini ya ko bakisa kisi njoka makofi pa beta mutu ngana lobango flash d'aller tika roza jamais accompagné na flash d'aller pas nga flash d'aller zala kaka accompagné na flash de rito ndio yozo kota rankini entre Kisinjora na Sankara te ngai ne nazaka boye so bonina njora 100 fois na ozaka pour njora parce qu'au moment où je cherchais le secours, elle était là pour faire ça. Il n'y a pas yaka nango ponanga. Atalaka relation na bangote. Atalaka ya mosaka te, atalaka ya nanite, atalaka odile na ye. Ayaka na au secours. Donc so bundi ne sans fois, pour yaka na au secours vrai. Na miko Dieu merci mbadinga. Aya na au secours vrai na satanda te. Vous comprenez? Si on est dans ce que vous avez attendu to potani to ya na TVT. So bundi na zaka pour y 100 fois. Vous comprenez? Voilà donc on a donc clôturé donc on a fait bien. Papi le prince, puis Roger. Papi le prince azaki na malade, à l'hôpital. Yo le ba pesi bon suspension. Bon ngamo étant que CP ya mboka. La zone c'est papi le prince na terrain. Bo potana nana. Oh, ozaki so ba finga sous Sanka. Mais si ko muninga azaki na malade, yo reconnaître te ka obela. On reconnaît les bons amis dans les malheurs, quel que soit. Tout ça ba baisse, tout ça ba fitité mais attends pas c'était. Yo le suspension ni wa pesa mutu. Suspension ya ni kamnini. Ngamo CP na za. Vous comprenez? Ngamo CP ngane mna ya ko no se ba suspension bat. Eza yote. Bon c'est que yo c'est pas dans ba malheur ba tout bon. Papi le prince à partir ya lundi déjà banda masolo. Si ko to ye ba pesa suspension vrai to à lokuta. C'est pas gentil. Tozomi ko makamba fali. Na ko lo ba lelo école tout robenga tout l'école. Eza grâce ya wenge. On voit les Fali, on voit Fali Poupa, tout na kotanga batunyos tuté. Fali c'est un bosseur. On a le barabakou chapeau nae parce que bazaki est belé mais on cite aujourd'hui saute l'année tu continue YouTube tu peut-être 1 million d'émissions tu aura Fali. C'est que à ça les fort tellement à ça les fort azon asimate. Mande mam na loba ya maman Olive. Vous comprenez Fali peut ba pesa kendunda, yé pas loni lelo baloni sisi pe batu. On a plein de bateaux, on a poto pe na komba fali. Ba o fali pe ba mema. C'est ça auto lukaka. Na été so to kende bien. Et ça te ke balakso musala, yo tiki no musala ngo comme no su ko tonga ko bamba ma papa. C'est que tanga musala ngo bien te. Donc fali so ga beti na stade de martyr, et ça polémique te. Makambo nga la lukaka ba mise ba sala polémique to ba chroniquer na ba chroniquer c'est pour to ba savoir faire na bango. Boya na ba polémique eza normal. Boya na ngo te ya divagation parce que mutu mo vanda bio te fali au beta stade de sali. Est-ce que ça il est quoi sika? So il mona kuta bota mbatu ba mona ngo danger te po bana da ba bota ma bota ma. Il fallait kaka mais fallait faire rigolo pe fois ciné martyr mais à côté na masola wenge 4x4. Faire rigolo azalaka déjà kana wenge 4x4 comme eza makambu ya kwa ya mbongo. Akoti ngote ako beta yepa parce que ne bazana ezate ke bazongeli 4x4 po 4x4 za sauter. Na mito to beta ta masola kia cheko simba. Donc il ko lobake masola beta 4x4 za sauter. Ba sangani po na beat moko songo. Po mutu mutazo akwanga po na mwana ye po na makambu na ye mais mutu mutana orchestre na ye we raza na biso siko fallait obeta ngo ye moko dilmanza eza problème te bango ba beta te ko so pas faire te faire razo beta pe na ndenge ya contrat fali pe so kazaki be bango bazaki pe na ni na bango producteur alinga bimasa ngsa bango pe balinga bazwa mbongo balinga ba beta pe eza problème te eza grave te eza bakamukuta polémique te eza normal musala fallait même beta stade y a pas eza loka sikate fali muta bandi stade stade beta ma déjà ba kolo stade bango na ba beta stade ba fali ba yende ko rebeta mais ba kutaki da ba kolo nango ba beta ba kutaki ba wer ba beta ngo d'instantané vous comprenez donc eza ko polémique te ba fali ba ye ko rebeta eza loko sikate so eza ke ba fali nde ba bandi on peut dire que eza polémique mais boto na histoire poto et débat na biso na ba o bazala na makambu te boya ko yela musa bokola kisa bana makambu ezanga tete okuta même cours l'école ezaka français même cours ezaka calcul ba bakisi cours asikate poni ba be ba pesa bongo o biso to tangaki
bana biso ba sincère autant chroniqueuse chroniqueur oui mais boya na makambo ezo bana na biso ba rotika nango na mitu fallait aller kokuta stade ba beta déjà yazo ya ko rebeta eza te que fallait zo beta bango nde ba ya ko rebeta non bango ba beta ki déjà ba ko beta ou pas même fallait beti 1 million de stade ba beta ngo déjà mais mutu pe bandi déjà Adolphe Dominguez abi Jibe mpela mta oza leader. Ka leader ya yet, azarda leader ya ye abatunya. Ala oza la tne na podium, bona podium na oza leader. Makamba leader ezate sa bakamba contrat pour na podium. Mais Adolphe siko lobi bongo poani. Adolphe lobi yango. Mais Adolphe azana misa Jibe. Tiko betanga mabakuko. Mais Adolphe lobi oh, oui moi place wera na Jibe basangani, makamba ki leader yango zongi lisu. Ya on a lobi bo. Adolphe azara misa Jibe. Adolphe okasa Adolphe azara vient na ngana boité. Mais ba baba propos ba olo. Mais azokitsa wera. Akitane mutu morte po wera zana baso. Ya on a lobi wera zana CP ya mboko dile manzaka mtasona na banganga. Oyoka te. Siko combien de pharmaciens. Na été soto ke bien. Sauf que non dans un mode d'ordre. Mais Adolphe faisait mission JB pour tout le monde a na podium JB ata beti 100 fois ko ke landa JB na podium te botika na ba Rio na ba Kibens na ba vena biso ba Sege ba lia nguba wana boni ko kitaba onka bakali poso JB ba mbio d'ami $, ba Sege ba rozwani moi tant bolobi ke to kabwanis et comme ce mutu na mutu laksa makasa makamna lo makamba mama livango yango siko mbutu bandi le joko kwanza ko kabula yemo papa chéri ebike na minute oyo eza makamba 4x4 tete za moment ya catch donc 4x4 et c'est panzana producteur ndem talobi basangana babeta so ba beta bazo bambongo bazo mutamtazo mbongo na ye c'est que wera na JB ndem baza ba leader bango pe baza makamba leader kuna ezate to mimanga misa misa po fa komi na bula ko loba ke JB comme te Adolphe pour sa musique sila yaza sa père siko lokwa ke na podium JB sala lokwa etikala na mutu ke JB za président na ye po na yazo mema mnyozo ndemo o ezak bongo te ozo bon Jiba za na ba Rio sore comme que o Jiba za président to Rio to côté na caisse héritier pour Mbappé bien en chorale na zuba mission za Jiba na ketika ba héritier pour héritier mtana succès vous comprenez alors le quoi que za bongo te c'est que za makambo contrat mutna mtana orchestre na ye sauf que Adolphe za na orchestre te wana ne na yebite ponga na yeba mi mamba wira donc ça wenge tona tonia ah to fa tonia ato bimsa kuta album bina fila utakuni hein Fabrikas kapat bana succès te kasi on a lobate be kama uta kuna ya nazo lobate be kama uta kuna déjà na suka ko bepse émission ah mon siko kasi po bino bolinga père mo bona ningisa peti ona ningisa de on a lobby ngo ningisa Adolphe bonga na mutu na zela na ningisa wa nenga lobby ke JB mtaza leader JB mtaza JB mtaza leader na stade ya mo papa chéri ni marera ndenga na te wana zerere au ni mangote o yaza koko lokwa bina file na ndenge mabete ba wenga to tsengo siko wenge BCBG wenge maison mais bon to tsiko so to bito tsiko na ndenge fomu taza leader bango mo ba pona te we raza ba bina file aba bebe buchu ana ba Jani Pacha ba koko ana ba ya plein de koko pona we rada ba ndima kuma manengo na ti et puis c'est bandi bongo mona na ça we rakata contrat c'est bandi d'abord on retira ima bongo esimba te ponga ina za na respecter donc ba se respectané moi na minute on ba comment ba papa bon parce que ba sou ba gente ba papa Adolphe so la ti bilamba yo ça l'émission a respecter wera a respecter na pona yi parce que sera respecter te défaut na ngasko ya moi j'aime pas qu'on touche à mon logo te da mama kitsa te za ke mboke za ya base tout le monde ba na posa base siko ba baiser baza ba biso ba baiser. Et bon, quel fait moi avec ambassadeur à polémique. Il y a un baiser bazar. Pour gagner je suis un baiser. Dans son apport sa baisse dans un peuple ma Sophie à côté de Meni. Donc comme na côté ma Sophie, patron quartier matin à côté de Meni. Donc moi je suis un baiser. C'est comme mec qui na logo na roya. Nga le baso toucher we reza logo tchelinga ba crédit odi le manzaka yaka. Na roya na nga le mbarate. Nga le mbabitumbate. Ah na le mbabitumbate po na pena na nga nena na République démocratique des impolis. Nana bango. Sur na pessimo d'ordre mitraille. Merci beaucoup Odile Manzaka, merci pour l'invitation. Toujours continuer toujours il y a moi de la femme Oyo donc ne bazawana ba ebaki baza déjà ba papa ba koko ba papa ba se respectaner Adolphe Lata bilamba ya koloba makambu soko koyemba voix nini et puis il faut basa pe na ba test pour batonsu bazana ba yemba kala toyoka bango sur na radio te ni na concert ni ne loko
de photo basa na pe ba test ya te loko zeka na wenge oyo so nga maman bote ozo nga pose comme ba test ba te bele ba katana po bele to ka bango soute ozo nga po te bele to ka bango soute ba profiter na makambo te alors ba se respectaner poso ba se respectaner tenga na diso na katikati wana et pas na nga boloko zakati moi je n'ai jamais banga mutu parce que na dépendant na mutu te hein est-ce que donc bien Foudia grand frère na nga meso na ya na ko ba pe générique ne pola OK na place monte eza ba propos na nga te non non lobati lobati Karine Zolo le monter ma liberté close na ko ya pe bona Fouji générique pour la brame faux chanteur li kole quoi te ya ba propos na nga c'est na dédication d'émission o comment o ben nga te sanga lobe bon poani o nani po yeb sanga bon est-ce que donc bien donc mais ce qu'on a ya mignon brame pena vie na nga a ça msala kitoko non Fouji donc banda maman mutalongolango azate donc na respecter na ponaye mais soko dérouté tangu nakoya Kondo 13 sur la film Abaninja. Merci beaucoup Odile Manzaka, nous sommes arrivés à la fin. Ada fa ta bilamba na wato yeba pe suba kombo na ngote po ba griffe tu wana mundela sa asuste ba griffe tu wala tana mona na ngo pa mundelete mundela changer comme ba griffe o ba Carlo so mdaet Carlo Pignatelli ya faux mundela koma akanga mimi kona Gucci Gabbana douala mundela zali. Merci beaucoup. Tous les griffes. Au quotidien, on a mis à basket. Ce qu'on a un logo. Ba griffe bana la takato ni mango ba papa mbaba bazara bana papa mana kester ba kufa mundela sa su griffe makasite ko ba bana so ba bilamba solo bango ba kufa dans les restes o ba devuya kaka dans so ati ba bilamba na wana ayeba ke wera aza o e bazala na wana te na mincho wera akoma soko meki na alobi kake bunda na mir c'est que guerre bandi toujours respecter tant que vient na biso to boy na biso ba problème yemo papa chéra on n'a jamais aza président wera poto ni mangote po ana ba koko le roi wera te donc ne ba sangani bongo za projet to c'est pendant félicitations ba beta mutamta zongo l'orchestre na pe na mincho biso maison meto na rep na te so ba tumso ba na rep elinko ba ke wera zo vie mam na bangote jiba za dana wenge kata fakata Adolphe eza ba tumso ba longwa te mais wera longwa po asala makambo yo elakse ka longwa ba héritier ba succès amemina ba Michel Poto ba Fabregas ba déplique ba Robinho Mundi oui rasel mambo ba salté ba déplique ba tade de motikile ba miel de son banani ozo ba elingo lo ba kalongwa déjà 4x4 donc ayende au secours donc so ba lingite e bani makamwa boyo nana oza président to sundola bango ba continuer wenge na bango po bazaka na wenge 4x4 ebele baza non balongwa te donc mutalonga ka wera po ba héritier ba bima ba faire babima les restes babima ba bila filet pe babima bon so ba lingi bongo te et aux bien te donc ba se respecter ma dédicace na Odile Manzaka nous sommes arrivés kana na on pesa tout mutumbo te OK merci beaucoup na tout bolandi pegi citant le parallèle donc on donne un spécial mois de la femme au numéro de téléphone moninga nde wera respecter batu nde wera mankamu te na TV na linga pe batu ba respecter plus 243 89 85 85 2 fois 351 plus 243 89 85 85 2 fois 351 bon s'abonner massivement dans Manzaka TV pourquoi pas un peu sambo de pas tempête maintenant mon pépé à Paris boy kalou na kati ya Dubaï wana na Malika balaki non Malika c'est une sœur azalek nangati Malika c'est une sœur donc c'est plus que la famille mais surtout tu as âge à azalek nangati ozomona voilà. Donc, bisous le bar vraie place à vrai quoi. Donc félicitations Naye. Donc félicitations vraiment na Jimo Paradis. En tout cas l'équipe et les cas qui bien moi j'étais là et là j'ai profité à dire merci beaucoup à Emmanuel Macron mon ami et ça va tout surtout na bango dehors en musique et ba sali pe ba musique biso pe to zaki ba théâtre to sangani donc c'est la famille. Donc nous ko baté que ceux qui boy non c'est la famille bloquer l'enquête j'étais salé à passant. Donc merci beaucoup à tout le monde ba balinga moi Sinzambo Odile Manzaka et pourquoi pas na pe sambo te pas boy kalou production à Dubaï wana ba salam na yo et muchiki bara chambre de monnaie bambo te belé sikozali donc voilà. Merci à Charlie Luboulou donc Batutu Bozan a besoin au lata kitoko na Istanbul benga kaka numéro ya pegi titan le parallèle au rezoa ba commande na yo nyonso o eloko nyonso lingi ola ta chemise lokola ni na lati kitoko boy ola ta ba casquette ba disque red ola ta kitoko dans Charlie boutique na Istanbul Charlie Luboulou yem ta simbi mikolo pourquoi pas
mon papa Joe Lili Atalancha. Non, je te dis un grand merci aussi Nakapi Mangai Motema. S'il vous plaît, pardon. Fonaboka Maréchal Nzoube, aigle de Kawele. Pardon, en tout cas, il fallait peiner Naboka Iwana peiner s'excuser par Batou. Il y a Fiston Coloqué, Elsa Patero, Yaya Moto, Maître Manix, plusieurs champions du Congo. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine. Donc c'était là. Sœur Nabiso Odile Manzaka CPI moi Sinzambe. Bateau Union Soboza a besoin au lekana awa et pas peggy c'est un passage obligé pour la mois de la femme Oyo. Donc bengaka numéro affiché wana bozala mobimba. Merci na Whisky Wishia, merci na Ken Pianama Gizembe, merci na Dominique Moulumba MP4. On se retrouve à la prochaine. Papson Mapungi, le monde est bien. Ailleurs, il y a on va te là qui a un mot donc il m'a envoyé ce que je veux dire. Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City.